breaking news, on dirait qu'à mon alema avec le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Amiral Tambo, Bamsou Benanga, Pasteur Salomon, Bamsou Benanga, Didier Forme, Mezara Ramutumoko, Bamsou Benanga, Caporal Aburangando na combat. Alors, le lot samedi, le 27 avril, tous en direct à Manchester, Bassama Mokousé, Bassama Komona Mokanabino, le local Bosso tous à CT. Ba chroniqueur, ba animateur, ba tunyo surtout oyo, bazo salela, Congo, pour nous repérer sa sango, boya na ba message, oyo kutinga ba malibanda, boya na ba message te, ya relaxa kitie, ya relaxa kokumisa Kabila, kokumisa ba Rwandais, ko décourager ba Congolais, ko kotsa tribalisme, biso to kola tatabo moko ekolobo moko mokonzibo moko peuple moko, to ima ba tribalisme te. Ba luba baba ndeko na biso bangala baba ndeko na biso ba yombe baba ndeko na biso biso batabandundu plus de 50 ans 100 ans bobenga biso nyonso tu bayaka ese biso za bayaka to silika eza ndenge na biso to sekaka donc botika tribalisme na combat tribalisme na Congo ennemi na biso ezalaki Kabila Ruberwa ba Vital Kamerhe ba Zoé bango ndefu bakende na CPI po babomi ba Congolais. Mais au cas où il lelo, botiki Kabila, botiki alias Kabila, botiki Kanambe, botiki Zoé, bokomi ko betre ba maboko, bokomi ko boma na bana Congo na bana Congo, eza mawa mingi. Alors to bandina nous na les 100 premiers jours il y a Félix Tshisekedi comme président, eza positif. To moni abongisi banzela, to moni peuple a comme un espoir, to peteli maboko bravo, mais loko tozo sepelate kaka ninga komisi criminel à Kabila partenaire nae na niveau ba humiliaka ye agnola na kati ya na mon appartement mon na cité oya azanga ka avion et pourtant ko ko so ba avion mususu pe aboto la Kabila avion au bakoma République démocratique du Congo parce que Kabila a congolais et loko sous toboyi oyo ezali toboyi népotisme et non à la prise en otage des institutions de l'État par les criminels membres des fronts donc FCCC et leur famille. Donc, to boy népotisme, to boy ba criminel oyo, ba échoué lamentablement plus de 17 ans na pouvoir, ba sali le côté, le lo Kabila za suni lo ko salati. Donc biso ba Congolais ya libanda na ya kati to travailler nenge et salami na Soudan. Nenge ezo salama sikoyo na Algérie. Ko bimisa population libanda ti Kabila, Ruberwa, ba Zoé, ba toi menso parce que bango bit na bango ya linini ba spolier ba richesse à Congo ba piller richesse à Congo famille ya Kabila o ba Rwandais ba tindiki zo ya tangate na Tanganyika parce que kuna ezali mai esika wapi ba wano bimsa biloko na bango ba kim biloko ya Congo ba kimsa mona Tanzanie esika ba kola il faut tout stopper bango. Alors na kati ya makam oyo tozomona Lamuka continue de dormir au lieu ba la musa peuple. Bah, ça peuple nani bango nde baza opposition mais na partage à pouvoir to comme mona parce que IDPS kota na kati ya FCC IDPS comme na kati ya PPRD donc wana photo yo que la sonité or opposition en solo ezalinde nani Fayulu na Lamuka mais Fayulu na Lamuka en tout cas ba outo ça la réunion lobby na Bruxelles ba réaffirmer volonté la bango à soutenir à continuer combat pe ba réaffirmer ni na bango meeting na bango le 28 avril 2019 toujours espérer que ba sa population ba landa mini ezoleka na Soudan ndeni ba bengani ba dictateur ba kanga Kabila na groupe na nyonso na cirque na nyonso oyo bazui Tshisekedi en otage pe bazui ba Congolais en otage to bengana ba Rwandais nyonso baza na kati armée to bengana ba Rwandais nyonso oyo batindiki bango lokola ba ambassadeur na ba corps diplomatique ba représenter Congo et pourtant bazab étranger bazab occupant. Alors notre travail biso autres presse biso autres ali ba totoleka kana ba vidéo ba leader d'opinion ezali d'éveiller les Congolais, d'éveiller leur conscience collectivement et que nous puissions arriver à mettre au moins 10 millions de Congolais dehors pendant un mois pour chasser et Kabila et sa cirque. Et là, alors, Félix Tshisekedi Sikoyo, Azali Congolais, Azamona Tshisekedi,
na place akanga Ruberwa Kengo Zoé Janet alias Kabila yé comme si bango ba partenaire na ye soki atindiki bango na CPIT tôt ou tard soki ba bomiete peuple akosanza ye tokobengana na Tshisekedi na ba Rwandais ekozala ndengo wana. Alors conseil mso nazo pesa na kulutu kwebe kipele na moni aleki alobi bazo sala ba collecte pona koluka vérité des urnes. En tout cas kwebe kipele azan noko nanga azan kulutu nanga poza pe papa nanga arrêter ces cirques là nangongo congolais akoko tia sumbongo pona vérité des urnes te bonimbo sa makambo Tshisekedi asalaka ya ko collecter mbongo to yeba place kendate population bi malibanda to bengana Kabila ekozala malamu. Donc oyo ezalaki basangwa lelo namoni susu Viengwanda alobi azosunga président Fayulu bon to moni ngeza malam total ndenge kosuka. Alors tozo regretter susu ndenge nini élection ya peuple congolais 3 fois un Rwandais un criminel akango yango aboyi ko respecter volonté ba congolais a nommé bato bazana obédience na ye pour ba continuer ko servir ye ba piller Congo. Alors to sengi na diaspora congolaise to sengi na presse société civile ba ONG to sala ndenge salami na Soudan ndenge to sama na Algérie to bimisa peuple ebele libanda pour na kobengana Kabila les criminels na cirque sinon mboka wana eke libela. Donc ezalaki breaking news ya lelo onengena loba na page ya côté ya suka na kolobela nécrologie à Manchester esika wapi tozali kolela ndeko na biso na kombo ya Gisèle aza mwana masi na quartier 3 mama ya bana mitano mwasi ya papi Kiba avandaki na Bolton avandaki na Manchester autaki kotika biso en tout cas autaki musala appliquer crise akufi na ndako. Donc Bible lobi plairont avec ceux qui plairent. Na rozaba information na osala émission moko spéciale sur liwa ya ndeko wana pe place nini bokoyi kolela e bana Manchester oyo nyonso ali ko contribuer boleka na salon edo boleke pa motopamba boleke pa Vivien botia ba contribution na bino bien et pas Midjo salon Midjo na Manchester. Ezaki bongo breaking news andira kamongalema Yesu Nkolo Kabila doit dégager tokobengana ye soulèvement populaire lokola na mboka Soudan. Baba for now.